À travers cette vidéo, je m'adresse aux comédiens, les artistes, nos artistes de théâtre et puis bon, les artistes en général. J'étais en train de regarder les images sur le vidéo sur les réseaux sociaux comme d'habitude et je tombe sur cette image que vous allez voir tout à l'heure là. On va critiquer cette image ensemble. C'est avec beaucoup de peine que je parle de cette histoire. Donc, je me sens dans l'obligation. Parce que parfois, quand on interpelle certaines personnes, il y a des personnes mal intentionnées qui viennent pour insulter, pour dire qu'elle n'a rien à faire. Et donc, Tobungisi Kibomoto. Kibomoto, ils ont vraiment un kubunga. Parce que, au moment où il y a Batubo et tout tel tata mounene, oh, il pense qu'il y a un respect belé, oh, ils ont mérité, mais tu vois qu'ils ne méritent rien. Alors qu'il n'y a pas longtemps, cette personne, Azaki moribond, Azaki moto déjà tout ce que vous savez qui tolobi qui azo kende. Mais na mawanzambe azongi se talandenga zako se moquer na liwa ya moninga. Talandenga zo se moquer nango. Et puis tant zo se moquer nango, non seulement zo se moquer nango, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Et puis quand on va interpeller une telle personne, borolobate, mosala mango kangabato. Tata mukolo kwa tata onazo mona oyo azola kisa ba parti na ye ya nzoto pona kola kisa ke fulani akufeli eloko oyo fulani akufeli total na l'image et puis on va commenter après. Voilà. Alors par rapport à l'image ndenge vraiment totali hein vraiment tous à la skolo quoi battre au bazo réfléchir. C'est comme si le malheur de Zan et bonheur ya ba misusu. Comment expliquer mon ninga no mutu akufi et puis na ba condition akufeli qui choque qui fait mal bazo se déranger pendant mais yo tata mobimba inconscient o yozali tu passes au sali vidéo pour banda kofinga et loko balobaki akufeli yangoyo et puis quand tu montes comme ça tu es un papa ozana bana quel conseil ozo pesa la bana na yo biso kutuzaki bana miketa ozokola tozo ba question mutu akufeza likamba mawa faut bato akoma l'attitude à mawa bat basani mais yo tata mukolo bo ebi kotalisa batu mawa teta oza ata kutso banda kolinga mutu te ça la ta semblant na comédie non ça la ta semblant ya kolela tu viens te moquer d'une personne oh nzoto eza na katiani nzoto opeza na matanga ya mikakatono lelo ko finga lobi ko swana tu t'ajoutes ata ko balobi bato ba intérêt donc bozela baninga ba kufa pour mando sala ba cotisation. Moi, de toute façon, ma cotisation, ça ne me regarde pas. Mais le on gagne on a la dépravation de mœurs. Tata mon na zo sala loko ko koleka misa ba tuté biloko kalibane ko tanga mana mon côté et comment nango officiel. Biloko kalaba geste ko ça parce qu'il y a le langage gestuel. Tant on tout ça la makambozo la qui ça ba geste ozo la qui ça. Donc les messages est vraiment passe normalement. Mais au métier na place no qui papate bazoko lokwa mwa mutu yango moni zambe peta musasala batu mususu ayebiti na nini asalaki ne temps on vanda pe kotala boy kotala pe nzamba ayebiti na nini asalaki mais chanson nzamba pesa ki yo ozonga na mokila pesa ki yo pour glorifier kombo na ye ba pesa ki yo te poya ko se moquer na batu na ba bêtise aboye ko pesa image ya mabe donc on ayebite so ki tango salaki image o kanse ki batu ya théâtre ndé ba kotala to yebaki te ke mokili mumba ba kotala et puis quand on va t'interpeller ko lo ba kanginga poani comme na mona ki ndeko moko ya mwasi na mona ki akosa la commentaire na page na mpona koya koloba yo mama colonel liko na onde bakangi DJ na biso o ayemba kini quelqu'un qui vient pour défendre les anti-valeurs et c'est ce qui prouve que biso na Congo toza ba anti-valeurs toza ba anti-valeurs de to ba kotia liboso donc mutu normal pezo yo zu courage o mama colonel wana o so bokutani na miso o koloba na ta ité mozu courage o koma na page na ye yo mama colonel liko na onde bakangi DJ so ki nani azaku tu DJ on a la chance pour nazate pour son azaki menga mo pe na kino sunga bakangai to sala kabilo mususu na kibomoto ozo sala ozo tala pa ne pa tozana bana tozana baleki tozana ba famille to kuma lokwa batuma ile longwa to yeba ka société to ba famille on dit n'importe quoi on fait n'importe quel geste tozo sala o nyoso tout donc sans tenir compte de l'environnement sans tenir compte il y a société sans tenir compte il y a entourage na biso attends que baboti papa yandi mosi image na yo wana okozala mesure akolongola ngo bino batusko esengeli bo éduquer masse wape éducation de masse